désormais bozangate na émission na biso ya sika eza bongo ngai moko la reine Nzinga na photo Flo de Berlin à cœur ouvert corazon aberta eza bongo émission na biso ya kitoko eza bongo émission na biso ekosepesa bino kuna tozoloba nyonso toyobila kaka kuna bafamille donc nyonso kaka tozoloba bakuna kuna kaka kotia baimplice na bandako na biso bozanga te chaque dimanche désormais la reine Nzinga et Photo Flo Vision bazali mpona bino na émission kitoko à cœur ouvert corazon aberta chaque dimanche tolobelaka bafamille mpona kobongisa mabota na biso. Merci. Bozangate. Merci, merci. Oui, bambote na biso, eza bongo wabino la reine Nzinga, mwasi makasi mulie vencedora, mwasi oyo alonga kabitumba. Bon, bandeko nanga, soki na zolo ba la reine Nzinga, eza moko lisusu, awuti lisusu na fami Nzinga. Papa nanga fami na Nzinga, mama nanga kimakuku. Toyebaka tolakisaka bana na biso epai nini touta po ete lobi okomona mwana na mwana abalani bana bazobalana mais soki tozoyeba bafami na biso ekozala malamu mingi ngai moko la reine nayebi deja fami ya papa na ngai ezali fami Kinzinga babesi Kinzinga mama na nga besi kimakuku bon yango toyeli te ezalaki kaka moko na kokai koloba na ebandeli po te boyeba nani oyo la reine Nzinga soki awuta wapi bon eloko la reine Nzinga memeli biso eza bongo tozolobila kaka ntango nyonso concernant maladi oyo ya coronavirus tozomona maladi oyo ya coronavirus ezali koboma ne bandeli ebomi batu ebele basili kokufa na maladi oyo ya coronavirus ba proche oto yebaka bato tolia na bango bato tomela na bango donc batu ebele basili kokufa na maladi oyo ya coronavirus tozomona moko toyoti kotala témoignage ya sœur na biso Elingolu asali témoignage moko témoignage wana en tout cas tangu na yoka ki yango eningisa enga suki ya moto bandeko nanga bino bato bozola bolandi témoignage wana paye bozali boyoka kaka te ke boyoka kaka témoignage paye bozali bokomi koloba mais témoignage wana etei mingi na kati wana témoignage wana elobi mingi. En tout cas, na kosenga merci na bayo nyonso baedaki sœur na biso na ba prière na yoka ba kombo na bango ba merci pa ebozali tika ete nzambe oyo azali kolo asala ya minene kati na bino po ete na mokili oyo en tout cas toza na posa ya batu oyo bazosunga toza na posa na bino toza na posa ya batu oyo basekaka batu te buwana toza na posa na bango te toza na posa ya batu oyo basungaka mutu tango mutu aza na pasi mutu aleleli yo bandeko nanga oyebi ke bavi na biso privé ebimaka pamba te soki omoni mutu abimisi penza liloba na yeke abimisi pai na yo alobi na yo ke ndenge nazali awa vi na nge ezotambola boye nazokomprane te soki omoni mutu aleleli yo landela ye mutu wana landela ye na ba prière kotika ye te banda kosolola na ye ntango nyonso na telefone soki okobenga ye te toza na basystème ba messagère ba WhatsApp ezali donc réseaux sociaux eza na bamoyen nyonso kosolola na moto soki omoni moto aleleli yo ndeko na ngai seki apesi yo confiance bandeko na nga soki bomoni mutu aleleli yo abengi yo pena extra akomeli yo alobi ke naza na problème bo ezotungisa nga ndeko na nga kozonga kaka bongo te tia na prière sololaka na ye chaque fois po omwene toza boye mutu na mutu aza na vie na ye privé mutu mususu ozomona ye aza mwasi kitoko mobali kitoko me oyebi kati na ye te
ndenge toza boye ba problème ekomi ebele na mokili oyo ba problème à part coronavirus ba problème ekomi ebele pa ya bato bakomi kobela yo mutu oza na maladi moko te ozoseka baninga ngai nde nazali awa tension ezwa ngai te stomac kutu maladi wana rien ata kutu mutu pasi ngai pena naza anti-maladie ndenge omona nga boye ba problème nyonso eyela ngai ekotaka na nzoto na ngai te. Félicitations, merci maman, merci papa. Mais eza la sujet moko to bano chola. Eza la sujet moko to bano chola baninga oyo bazui ba problème ya maladi eza bongo te. Yango bandeko nanga oyo eza conseil mulie vencedora la reine Nzinga mwasi makasi azopesa bino. Boza lokola la reine Nzinga. La reine Nzinga pe bozo mona la reine Nzinga. La reine Nzinga pas na problème na ye. La reine Nzinga pas zala makambo na yo tungisake mais comme te la zalaka mwasi makasi mulie vencedora mwasi oyo alongaka bitumba yango bomona toujours la reine Nzinga zongela toujours la reine Nzinga mais Nzambe na solara na Nzambe eza pe na tango moko na vandaka na solara na Nzambe asala mokili yango na tango nyonso bandeko na nga na yebisa bino botalaka mingi Bostra TV papa na biso soki Michel Bomeko bolimbisanga na kwa kombo na ete faina koma ngape na za kabesa dur donc papa na biso na lobaka na mukuse Bostra TV tolandaka TV wana mingi ezo teya soki ozana na courage te ya koluka ta mosusu moninga na yo oyo moni pena ke oyo boyoka na malamu expliquer problème na yo soko moni ke nazana nga na confiance ya mutu moko te na mokili oyo bandano ko bomba mamemi na TV nemi na ba TV na ba Facebook ba passer na biso bazawa na Anderson de Jesus Anderson de Jesus na mwasi na Teresa Vlade soki ta musoko ngoso wana pasteur na biso moni ke pasteur Anderson na kokoso arete mwasi na ye azali kokoso la pepa mama Teresa Vlade osoyi na ye pesa na basi mususu bazalaka bakanisaka mabe mingi yo lingoso wana pasteur ozobanga non Soko ngoso wana pasteur soko za na likamoko ezotungisa yo sulu na pasteur aza lokola docteur memele likambo oyo ezotungisa yo akotia na ba prière soko za na confiance te ba pasteur baza na basi bimi na mwasi yo pe mobali soko ngoso wana pasteur ozomona ke na bima pa mwasi no yo oza libre na nyonso koko so na mwasi ko so na mobali mais bino moka oyo bakaka elisolo nini oyo memeli pasteur mais soki po moni ke non problème na ngani naza nango na koloba ngo pa mutu te naza na confiance ya mutu te za na yo na coin na yo banda sikoyo kolanda kaka ba internet komona kaka mateya oyo ekoteya yo tokena no kota na zalaki bandeko na ngai ndenge tozomona ngone mokili oyo tozali eza mokili moko eza ya papa Nzambe mutasala mokili na ye donc tozalaka na caractère ya kosekaka bato te bazala ba problème toseka bango te po likambo ezwa kaka moto ezwa ka nzete te ngai na ko remercier sœur na biso Elingolu na oyo nyonso Nzambe asaleli ye kati na ye bauti kobela maladi ya coronavirus ye na mobali na ye na bana mais Nzambe akangoli bango boyebi combien de bato bazwi maladi ona baza suna bomoi te maladi ane ememi bato ebele ememi bato ebele maladi wana ememi bato ebele bato bakufi mais Nzambe akangoli ye po bazwaki yango ndako nyonso ape babandaki kopema lisusu bien te babandaki komona ke tozokufa mais comme tele bazalaki na kondima bazalaki pena na kondima bango nyonso kati na ndako na bango Nzambe pe akangoli bango baza batu ya kobenga bango ya kolendisa bango na ba prière ekozala esengo mingi ke bovai na kwena bino kaka bozo sola kaka omani ya pesi témoignage bobeta masolo non benga muninga na yo loba na ye Nzambe merci ndenge abikisi bino kangama na Nzambe wana kotika yete ekosala pe muninga pe malamu makasi koleka ke ovandi kaka boy même oyebi yete eza na réseaux sociaux tango moni yango okoki ko contacter batu oyo batie vidéo wana olobi antana bato batie vidéo wana ke bo komisa message nanga toko komisa yango omoni 2020 oyo tozali bino boyebi ke 2020 bandaki na nka bande bandele bandaki mabe pe ezokendo suka mabe
e bandi mabe ezokendo suka mabe yango na bandeko nanga tozo sosola tozo sosola te bandeko nanga tozo sosola te maladi oyo kote mosusu mpe tokoyeba te toyebi te ekoza pe eza etumbu ya nzambe toyebi te bozo bakaka keo te bato wana bato basali maladi oyo boye nzambe oyo eza mokili ya nzambe te papa nzambe so akolobi bino bosali maladi na bino me ngai atie bato na ngai nano ekomi na ntango oteke naza na posa na bango papa nzambe akolongola maladi wana bien pourquoi maladi oyo ezosila te ata bapaster bazokokosisa maladi oyo te pourquoi bakokokosisa maladi oyo te eske bozososola te bino kaka ngai ape moto azosala mosala na malamu bozondima ye te bapaster bazoteya malamu bozondima bango te bandeko na siko bokondima banani kaka bino kaka ngai kaka tolongola motema mabe tokomi na 2020 boyebi yango ke tozokende na suka tobandi mabe tozosuka mabe tobongola mitema bandeko na ngai tobongola mitema tozala malamu na bavi na biso toyebana kobatela bana na biso toyebana kobatela mibali na biso toyebana kobatela basi na biso toyebana kobatela famille na biso 2020 ndeko nango komona kaka muntu lelo bosololi ndeko nanga ndenge nini sante bie boza bie na ndako lobi na tongo ya kolamuka boyo yoka boyo mes condoléances na ba internet me mutu tosololi kaka lobi aza susu te bandeko nanga eske bozo kanise loko te bino kaka kimotema mabe oyo eza su ntango ya kimotema mabe te na ntango oyo biso nyonso tofongoli miso mutu nyonso afongoli miso mutu nyonso na ntango afongoli miso mpo tozalaka miso ekangama totambolaka miso ekangama poso totambolaka miso efongwama mbe tozalelaka ndenge toza te biso bato tozovivre mabe makasi tozobosana makambo nyonso esili koleka na ebandeli wana ka ntango coronavirus eyaki kombele elie bato boni combien de personnes babwaki bango kaka na libulu kaka basangisi bango babwaki bango na libulu ezalaki soki moto abeli maladi ya coronavirus bake kunda ye moto omona ye te me lelo ekomi moto abeli maladi ya coronavirus bato mpe bakepe wana mwa kelke bato mokepe bavandi wana baparticipe mpe me ebandeli ezalaki bongo te me tozokoma lisusu na momango bemo boyebi ke bamagazin nyonso ekangami bakangi partout bakomi okangakanga ekomi bakote mosusu mpe ekomi omoi na 23h moto akotambola so libala te loboza na papier mosala olakisi makambo ezalaki na ebandeli yango ezongi bandeko na ngai eske tozososola te biso kaka kimotema mabe nga kaka mutu naza danse nga kaka naleki bango nga kaka mutu naza boye nga kaka mutu naza pembe nga kaka mutu naza mwindu shoko frappa ngai nde nalataka kitoko ngai nde mutu natambolaka demarche bien ngai nde mutu naza munene ngai nde mutu naza muke eske coronavirus seko etake yo okoyeba suti ke oza pembe okoyeba suti ke oza shoko frappa okoyeba suti ke oza munene okoyeba suti ke oza miss oza muke okoyeba suti ke olataka kitoko no na ntango wana bato nyonso basila mayele pema na yo kutu apamba ozoluka ngo ozokoka soki kopema te ozosanti bapanzi pasi eske ntango wana okoka soki kosala nini eske tokomaka nano na point wana yango nga la reine nzinga nalobaka ere moko totambolaka mpe na bahopital esika kaka te koketala ndeko na yo osukeli wana totambolaka esika bato bazika nzoto bato bazokokopema te bato baza na baproblème totambolaka esika wana tokoya kondima pena ke nzambe azali nakopesa bino témoignage moko omoi ntango nyonso ngai alobaka bino ke la reine nzinga mwasi makasi molie vencedora mwasi oyo alongaka bitumba naza mpenza mwasi makasi molie vencedora ngai nakutama na esika moko papa na ngai akotaka hôpital nakutamaka esika moko tovandi batiri papa na ngai moto moko azalaki wana basalaka ye test te nzoka moto yango azalaki na maladi ya coronavirus tango docteur akoti na kati wana ngai na vandi na chambre wana na sai déjà 3 heures de temps po ngai nde muna bana traduire po papa na ngai bilangi te eza témoignage esalama papa na ngai ayebi langi te nazo traduire
siko ezalaki na mutu moko na kati tango ba docteur akoti pona koloba na mukuse tango docteur akoti alekani ka mbala moko akepa papa wana azalaki wana ayebi yango bien ke Mulier Vencedor ayebi Dodge mais aleki azoba na papa wana ke ndenge oza wana oza na maladie ya coronavirus tosali yo test nga pai nazalaki na susumuki papa lobi na nga nini nga papa zala calme papa vana na papa pardon ti tango asoyi na Dodge mususu wana abanaye kobela wana papa na mundele mamongo ayepai na biso tovani na papa na nga docteur yango amamoko alobi oyoki ngabi wi na yoki pourquoi boke kota mutu oyo azala na maladie ya coronavirus botie ye esika oyo mutu azala na maladie te eske afa botia mutu na chambre bosalaka nanu bateste te o te donc docteur amengi kopesa explication mais comme tela mona edi yaki nazalaki ya kosilika nazalaki na masque nanga na longi nazalaki ya kosilika mbala moko abimi en tout cas Mulier Vencedor abimaki na chambre yango te Mulier Vencedor abandi siko kopesa mundele wana conseil na zuna liboso masque na latisi papa na ngai na bandi siko kopesa mundele na avana kiona mauna mwa mundele ngo tango docteur ayebisi azaki ya kovanda vandi tango mundele ngo avandi bamonga Mulier Vencedor na yebisi ye kobanga te tatango atalinga ngabi kobanga te wala siko papa ngazana na masque te atalinga kaka otalanga ngabi omoni maladi oyo bon na boye ko bangisa papa wana na yebi ke maladi ya coronavirus ezoboma mais na linga ko bangisa ete pona za mwasi makasi Mulier Vencedor na yebi si omoni maladi oyo ona zo babino nzambe likolo azuyo kanga na kombo nzambe asala likolo si pona kolakisa bino metango na lobake la reine nzinga mwasi makasi Mulier Vencedor bozwa onkaka jete naza pena mwasi makasi po ete ezala makambo mingi esalama na vi nanga na koka ko supporter yango soki ezalaki bato mosusu ba supporter yango te sikoyo mundele yango nayebisi kobanga te za na yo calme maladi oyo ebandaki koboma ne bandeli mais sikoyo bato bazozwa yango traitement nga tuni zo santi ndeni ya binaza apesi nga réponse naza nga normal naza bien bamoko azwi masque na ye atie nga natindaki atia masque te azwi masque na ye atie ngai pe na boye kobima na chambre yango na vandi kaka wana na masque na ngai po nazalaki na kondima ke nzambe asala likolo se biso tozalaki ba innocente mundele wana pe ayebaki te po soki pe ayebaki akoki pe koyebisa badocteur wana ke na ye apo nazala maladi kingande mundele ayebaki te ngai na yebaki te papa na nga ayebaki te tovandaki wana na bandi kopesa ye conseil nga alobi ke ndenge oza wana okokoma malamu na kombo ya nzambe okokoma malamu maladi oyo bandaki koboma ezoboma lisusu te mpo nazolendisa mutu ntango ozolendisa mutu komemine maloba kobanga te eske toyebi yango te ke coronavirus ezoboma toyebi yango très bien mais Mulier Vencedor na ntango wana koloba yango te nayebisi ye ke zala calme maladi oyo ebandaki koboma mezoboma lisusu pena te bakomozela yango traitement bato bazobika na bango ekomi nango grippe normal omoni te kozosentir na yo bien nga bizala kaka bongo kotia kobanga te eloko te ti mundele yango ayebisi nga lobi mais sikoyo mwana ngai akotala ngai sikoyo fai na benga ye nga bibenga ye oyebisa ye alobi naza na telefone te me naza na numero bon comme tel Mulier Vencedor aza pe mutu moko arezonaka nga bi non naza na telefone nanga naza na crédit me nakoki kopesa ye te nga naozela kaka ke docteur aya ye moko abenga nga nayebisa so badocteur bayebisa bango ke babenga mwana abi wi nakoyebisa bango poso nga mo telefone ezalaki na nga nabenga bango nga bi ko regete te nyonso ekolekala ngo malamu ozosanti bien kozwa traitement okoma na yo pe bien soko tovandi wana papa na nga bandita na soye na papa ngai papa yo pe kotia shock te nyonso biso tozalia toza bato mo toyebaki eloko te nzambe oyo aza likolo akoyeba koprotege biso na mamo tovandi tosali nasalaki 1h30 docteur wana pe azalaki motema mabe akei fala yan comme tel ayebisi siko pourtant avabi matuna kinga abisi ko tokosa ndeni to vanda kaka abite ye muto yokuna azala maladie to kobimisa ye mais basali 1h na ndambo mundele pe comme tel azala motema malamu taka mindele bazala mitema malamu alati ni masque na ye pe akomi ko yebisa nga lobike bango bayebike bazunga na maladie siko batinga kaka pona nini banda bakendaki bazoya kozwanga te pona nini ngala yebisi bango abinga pe na comprendre te batiki kaka biso wana kati ye docteur yango akena yesu ka ke wapi toyebi te
miniti moke tomona lisusu ntango epesa ba 1 heure na ndambo dotere aye kokota ntango akota bibongo yo otelemi kaka awa ngai bona asala nini sikoyo olobi na biso eloko olobi eloko te abi te na miniti oyo yobima tika bango bazala ngabi ngai nazobima me boye bango ke moto aza na maladi mpe bobimisa bosepare na papa na ngai nsima nango nake na ngai bon esengai sikoyo ke nakenda nazonga na nga ndako nazongi na nga mpe ndako ndenge ezala kaka mpe nake mpe nasali bateste na nga nzambe asala mokili nzambe oyo tolingaka nzambe na bomoi naza na sante ya malamu papa na nga mpe basala ye teste aza na sante ya malamu nzambe merci sikoyo basalaki papa na nga premier test basali deuxième test basali troisième test basali po ete bayeba yango na nga nalingi nayebisa bino bato bozolanda ngai boza lokola mulie vencedor à la reine nzinga mwasi makasi ntango okutani na mutu oyo aza na maladi lobaki oyeba te me soki oyebaki kokomisa mutu wana te lokola aza solo komona ye te lokola aza solo okosolola na ye te soki omoi na mosika okimi ye mutu na mpe soki aza na maladi kozala te ke mutu moko ozalaka pembeni ya bato osolola na bato eza mpe kitoko te yo mo mpe soki oyebi ke ozala maladi batela mpe baninga eloko olingi basala te kosala mpe baninga te ntango oyebi ozala maladi zala na quarantaine na ndako zala na quarantaine na yo na ndako vanda wana na ndako ndenge docteur ayebi soki esala 2 semaines sala 2 semaines soki mpe yo mutu wana oyebi ke moninga aza na maladi kokende mpe pai na ye te bon ezaka eloko moko tosunganaka biso na biso tosunganaka totikaki motema mabe po eza na bato mosusu ayebi pelaki aza na maladi yango okuta na moninga ozoluka kaka kopesa kaka moninga mbote omona moninga mpe azoyebi biso no etikali so makambo bambote te ekomi likambo moko tokopesanaka na ndenge ya boye kaka tozosola na mosika me yo te kosala eloko te coronavirus yango nini me oyebi oza nango ozopesa moninga mbote omonaki motema mabe pena yango wana ebebisi mokili soko yebiki oza nango zala motema malamu nzambe akoprotege yo na nyonso ekosila ezala moka maladi lokola maladi nyonso ezaka gripe me gripe yango ya makasi soko opesi yango moninga mwa teke ntango ozosambela nzambe mpe akobikisa yo te akoboma yo okokufa po nzambe mpe aza capable ado nzambe mpe alongola biso peme alongoli yo mpe apema na ye po oza motema mabe ozobebisa milimo ebele me soki oyebaki na yo te opesaki moto wana mbote ekozwa ye pete po yo mpe oyebaki na yo te baye kokango na yango yango wana tokimaka baninga na biso te soko oyeki baninga moto wana bakangaki na maladi ya coronavirus bengaka ye na fone po solo ya fone ekoya te bamisu bazomona obengi moto na fone ndenge solo yango ye ozwi maladi na telefone okobenga mpe moninga na yo oyeba sante ekozala mpe malamu mingi bandeko na ngai yango kaka eloko mulie vencedor amemelaki biso donc eza ebele po toloba oyo asuka kaka mpona kosukisa na kosenga na bino nyonso oyo bolandi ngai bolanda nga mpenza malamu mingi na bokebi nyonso soki ete nalobi loba moko ya mabe na kati wana bokoki kokoma mpe na bakomantere wana ke la reine nzinga mwasi makasi esika wana okomi mabe olobi mabe toza bato mpo mosala oyo la reine nzinga azosala eza mosala moko naza na nga journaliste te nazoyebisa bino naza journaliste te naza mpe chronifuati te nde bino boloba chronifuati bon ekoma kaka bongo naza mpe bongo te ngai nazali kaka mwasi normal mutu normal nazalaka nde mutu moko nalingaka bomona mutu na pasi te napesaka bato mingi baconseil na privé yango wana sikoyo namona eke te baconseil na nga mpe ekoki kotikala boye te namemi yango na Facebook namemi yango na YouTube wana ezali archive anta bino boyoki nga lelo te belobi bakoko na ngai bakokoloko wana so boloba nini bakoyebaka koko na bango bakoyokaka mpe bakobeneficie na oyo nini koko na bango abandai koloba yango na bandeko na nga mpona kosukisa totika kimotema mabe tozala malamu mokili eza ya kobeba mokili ekomi solo tokomi bato ya bamaske mokili ekomi solo na mokili oyo ekomi solo totika masumu po tozosambela nzambe donc bamaladi oyo yaka pembeni na biso te ntango tozosambela nzambe ke bamaladi oyo yaka pembeni na biso te elingi koloba tosalaka mpe mabe moko te tosalaka mpe baninga na biso mpe mabe te
po ntango tozosala baninga na biso mabe maladi ntango oyeli yo oza na moto akokotela yo te ne nzambe ne sata kutu sekonte kuta kolinga kuto kufa yango bandeko na ngai maladi oyo eza mabe ezoboma ntango ya bien yango oyo biso nyonso tokima na biso kaka pa nzambe mpo na libela sata atie maladi na ye toyebi te tata nzambe atie maladi oyo toyebi te comme te toyebi te me toyebi kaka maladi yango eza mabe ezoboma ezodétruire bafamille ezodétruire bafamille ezobongisa mpe mabala ezodétruire ezobongisa siko eloko oyo eza kitoko te bamabala ebongaka ezalaka malamu bamabala evanda me maladi ye eye na kobongisa na kobebisa eza kitoko te totika kopuye mabe ntango eloko wana eza malamu te eza pena malamu te bandeko na ngai coronavirus eza maladi mabe eza grippe moko oyo ezoboma eza grippe moko oyo soki ekuti oyo na baproblème na nzoto talaka banzoto ya bato nyonso ekoma nango na maladi yo moto ozomikumisa oza na maladi moko te kati na yo toyebi te eske otalisa deja nzoto na yo bolimbisanga nayambaki telefone moko yango esalaki lokola ekata oyebi te nini eza kati na yo bandeko na ngai bana soki sika boye bozala malamu bana opesa mbote na bino nyonso bozolanda la Reine Nzinga bokende na YouTube bokende bosabone kuna masolo kitoko eza kuna bokuta la Reine Nzinga eza pe na émission oyo tozosalaka ya corazon abert à cœur ouvert masolo wana donc ezobongisa mabota ezobongisa mabala donc ezotia ba implice na mabota na biso bosabone po ete kosala biso malamu bana soki si boye nazopesaka mbote na ye moko photo Flor de Berlin nzambe abatela biso na musala oyo tozosala toke liboso vérité makese